Nous sommes le présent, mais surtout l'avenir de cette nation. Le Congo, c'est notre bien commun le plus précieux. Et son avenir, c'est ensemble que nous le bâtirons. Nous sommes le plus beau visage du Congo. Avec l'amour dans nos cœurs, avançons vers un même but. Nous sommes tous Congolais parce que le Congo vit en nous. Au-delà de nos clivages et de toutes nos différences, laissons brûler la flamme de l'amour, de l'espoir, de l'unité et de la fraternité. Croire et vouloir, s'aimer et se supporter. Nous sommes tous Congolais. Parce que demain est un autre jour, un autre combat. Fils et filles du Congo, aimant et protégeant ce patrimoine de nos aïeux. Congolaises et Congolais, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Nous sommes la République démocratique du Congo. Bomoko. 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 One love. Bomoko. 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 Spécialité yo tu me suis aux États-Unis state grand monde ya donc cause la mon aller et en donc ça live non tout ça bonjour batata ba mama bande ko pense ekolo Congo zabino Claude Mutima na miso balangando boso mona Claude Mutima na miso balanga na sibo mo pembe na ngai proverbe 30 toye awa kukuta na proverbe 30 za makambo oyebele akoloba oyo ezali kaka flash donc lobby toza na miso kafu ya munene na proverbe 30 na kati ya Manchester balangando ezali représenter na Congo Flash pa Denzel et Congo Lopito, Congo à l'Obipo et pas à John Image TV, na maman la biso Clément Show. Alors merci à trop bah côté partager déjà émission Oyo. Proverbe boza décité, proverbe 30 bonjour. Bonjour, voyez voilà na boka la biso Angleterre. Tout ça a na katia Manchester na biso na katia nda pour proverbe 30. Proverbe 30 na évite ko sala émission monene lobi mais ko yebisa biso. Proverbe 30 azana na pasteur bezaka combattant bezaka mutakeba keba. Bon proverbe 30 azali liboso azali homme à culture. Moko ba premier sapeur congolais o emene à Kinchester à Lansar à BBC à Tina Kinshasa ko filmer biso melelo na koma retraité na koma pasteur na mibenga komba pasteur te parce que ba pasteur congolais ba aventurier na mibenga messager do naza mopalanganisi ya sambalamu na terre ya sambalamu pour sauver bateau pour bateau lole ali li fait ali lelo bateau bele ba ke l'église baza na différent on ko yeb ça va ba bima pour ko tana lola nazali congolais ya bandundu na botami na Kinshasa na lemba na koli na lemba na tani na école gardien na Kamubutu premier gardien na Kamubutu première na Kamubutu deuxième na Saint-Hilaire troisième na Midou na Ngwanda donc place na en face à aéroport na distingaki batini na skole internat na Sadisana na tangi 4e primaire na Sadisana na Kikwit 5e na Sadisana na Kikwit 6e na Lukemi 1er CO na Lapu 2e na Kena Lonkobo na Pindi 3e na Lonkobo na Pindi 4e comme nazaki très malade na zone et pas parents pour na revendre pas grands-parents na Kikwit famille Songo donc petit pont à Toaebi na aussi ça na pédagogie na malako na Kinasani. On a proverbe 30 donc lobby parfait partager mission sur Kapso Pierre ce qui volume un bouquet et on a c'est parfait ça la mission signe vous en a 4 ça va aller en merci de mon coach on partager mission proverbe 30 les autres ont temps mingité tout le kaka moi ndambo ne mon enseigne bientôt avoir les 7 réaction à proverbe 30 des années pour ne mon enseigne ou kolobani pour mon enseigne proverbe 30 kolobela maman tumba oyo alba ko samsa ko sekusa maremi sambo il paraîtrait que akufi yo pona yo kolobani na kufi pona nini putain tangala musamari misango et puis quelle tia personnalité ba politicien to bazana ngo na kata Kinshasa na makambo d'abord to bana makambo mona tsi proverbe 30 kolobande bon ne mon ancien mi aza aventurier mais poto bima bando quitté to pambolier le 7 août a délivré Congo donc on a logique que discours à mon ancien déjà solo makambo déjà bien tout azo déjà solo mais esprit na ye
Parce que les monanse baza monta liboso ou alors que Kabila faut a glissé 3 ans. Alors le quoi ba futa ki mbongo te a fongoli porte pour au moins Kabila alors la démon. Démon biso ba ke ba sambela la démon a ronaka tout autour na biso a oluka ka fongola la porte. So fongoli porte ya côté ya bomi. Au moins Kabila pour le moment a tié désordre partout. A tié Congo en feu et en sang. A zo luka ka ba congolais ba zo ba fongoler les portes. So to bi que des monanse man aza aventurier par ben absolu. Toujours féliciter les monanse mais to pesier pouvoir. Toujours zelaye les 7 à libérer Mboka. C'est la même chose que calamité les monanse mais qui ça kanyama kendo kangay nanda banzika esa ke lo te ba sopela ki mai boye biso ande sukaki. Les mêmes les monanse mais et comme si biso abima na prison akima. Le lo bazo tchali babe na IDPS po IDPS alia mbongo ya Kabila pour glisser alors on musoso bala et to ko sala na isiko ne monanse me baluka gaiti to tiko mona jamais baluka ne monanse bazo sala ba vidéo or na géopolitique na géo babe ngoni même dans le baini azo ki ba vidéo ou ba oboma ba américain na géo terme nango ezali so géopolitique so géostratégique na géopolitique ba mona ine monanse mais les ba ke po ba kangaye abwaki bango diarrhée pe alimu alors lokola ne monanse mais aza très fort azali na pouvoir na bankoko na bankulu na bandika à libérer Congo to féliciter biso croiser les bras toujours les 7 à libérer Mboka ceux qui les 7 ne monanse mais libérer Mboka biso to tiki côté à Sangomalam to senge pardon to rejoindre mais ceux qui sali en moté akanga monoko na ye amona na soute ba congolais tout baluka place tout au monde to barré parce qu'il a joué Jacques Kabila. Donc pour le moment to pesier ma pamboli toujours c'est les 7 à libérer Mboka. Donc vous soutenir rien dans un moment. Ouais, toujours soutenir. Au moins biso tout au Kabila pour fou. Ce qui y a na potion magique ya Obama Kabila to pexé point. So to pekisier et comme to comme ko jouer Jacques Kabila. To pesier Lupemba mikolo uta ko leka na 2016 na baki bandoki tout. Au moins biso va passer tout le bandoki. Mais to pesaki pour la première fois ba passer ba pesi bandoki pouvoir baloka Kabila. So ba boire les mbasso. Ceux qui va rebeta ye kasonga. Ceux qui va rebeta ba komonyo so to yoka wana. Mais ti le londa ne salamité mais ne monanse mais to fongole lié motema to foulier akende à libérer. Mais ceux qui les 7 na minuit à sali en moté le 8 to kozongela. Merci à toi Bishop Kakoloto depuis Canada, Bishop Kakoloto papi Basambi, partager émission Oyo Obenga Batuba Kota déjà, so bazala ba question, ba posera déjà proverbe 30-30 parce que tu ressens l'émission à monene de sous lobby. Proverbe 30-30 na moni vous souhaitez mon ancien bonne chance à madame terre. Balianga. Mais yo za pasteur. Ouais. Pour ça bonne chance de ba mon ancien tozo zela yo. Lupe mango monanse mais tozo zela yo ou kangela biso les Rwandais. OK. Lokolo so yebi ke Kabila za Rwandais aboma ba Congolais tout et tout biso ba pasteur ya diaspora to pesi Lupemba au réussir. Donc o le bateau ba saki contre yo to pesi Lupemba vraiment au kendo réussir. Ce que vous allez pour la peuple congolais ce ko ba landa kana. Ba allez pour la monanse. Bon pour le peuple congolais keba parce que ils ont à la piège et ils à la libération ba bimisa mutuna muteso ba moni pour le monanse mais yemoko azotindika bato à rassemblement ba bim mais il y a ozala laissez faire ça ozala quoi azobata ozala place ni ba action ce qu'on est bato ya rassemblement so ba kutana na place ni na balabala nini ngaza journaliste raison alors il faut après ça précision bakuta na place ni action et obanda wapi. OK. Ozomona parce que soki yeso kwa komi ko lubaka kito bata rassemblement so bomite bona boyende mtosa bafanti parce que marche ezaka coordonné. Ozomona ezaka canalisé. Fubo yeba bokende destination plan B eza awa bozo kende bolongwe awa na plan A bozo kende na plan B. Direction ni toki. Il faut appeler ça direction. OK, merci à trop bondo afisi mona afisi na kati afisi kuna bozo nda biso misa balianga ndo awa balianga na zaka proverbe 30-30 bo partager misa kuna na batoto ya fizi Mungu atakubarika. Mungu atakubarika ba Bishop Kakoloto Mungu atabarika bo partager misa. Proverbe 30-30 ozali osena nzambe ndo olopiana. Le lo oyo na Congo comme qui tient personnalité. Ba pasteur bazo sala plein. Ba ministre bazo sala plein. Bazo na succès mutu ba et comme ba politicien. Oya Kei Bungana sali plein Félix Tshisekedi tu le mot que je salue en passant
ake ko voter plein à craquer. Soldat du peuple, Martin Fayulu ake bandundu plein à craquer. Grand poète de Lukunzinga, professeur Freddy Matungulu, ake kuna plein à craquer. Pourquoi va s'agir de plein on a dit? Matungulu a son sauté à rejoindra nani ba collaborer ça n'a surtout le temps à communiquer. Mais on a surtout tout le monde ba plein en fait tout le monde tout content on les ba parce que il paraît que tu occupes Félix c'est pour tout na Kanambe. C'est quoi la collabo mais tout que non makambo na ba plein. So azokutana na Kanambe za collabo ils sont discuter ta okutana Kanambe kwa. Entre temps so azokutana na Kanambe et que bemba papa na ba kundia on termine la kili mabe moko ata biso tout le monde en honte. Parce que ngana ko ndi mateke mwana na ngai nana kufi na zebembe mutu wana zo saboter bembe na ngai bakutana na kuzu sans pourtant bakundana donc déjà na bokoko na biso za abaza sous la malédiction so ils a solo bon au moins problème oyo ça roule plein et mais c'est quoi problème yango moni problème toza na ngo awa ya li canalisation ya combat objectif na biso ezali te ko ça ba plein to si to yebi ko za muta ba plein so ko za muta ba plein confirmer biso ko za muta ba plein bimisa peuple bo benga Kabila aza rwandais parce que lelo oyo mokili mombe yebi ke Kabila a congolais ta rwandais ba mindele nani ba américain ba journaliste ba bimisi ba tandi ba ndenge ba Kabila na famille na ye bazo gérer plus de 80 milliards de dollars bazo gérer plus de 80 compagnies ba piller sous sol à Congo ba comme si Congo plus que makambo buta salate et ça noir sur blanc donc nangonga oyo tozana posa mutala exception te ke azana ba plein pour na okina ba élection mais tozana posa mutala exception ke azana ba plein à bimisa population ba benga Kabila c'est tout so ni mutu azo sala ba plein ezali manque ya canalisation ezali manque ya objectivité et l'axi bazana mobana na ba qualité en tout cas je suis désolé so les ana moko aza touché biso tozana posa te ba exception ba plein ti seki ya sala ba plein ya ba plein banda na botama tilo na mona ngote atikali jamais ko za président et pourtant ba vota qui est président na plein wana so ka pesa ki mot d'ordre bato bakoka ko zo pouvoir ya nyaza la président Mambosi la donc ba plein wana eza ba distraction na mona ba plein nazala mokolo King Kester à Tony sa stade Kamanyola pour la première fois nazala bota ba image de mona ngo na mona ba plein ba match vita imana na mona ba plein mais pesa solution na Congo mais ba papa na biso ba koko na biso le 4 janvier ba kolo ba plein ba benga na ba Belge ba kolo ba benga ba parce que yo su comme ndenge olobia na moni parfait ka ba yo zo soutenir ne mona c'est yo zali pasteur comment ko soutenir mona c'est parfait kanko asali commentaire na ko bana ne pas faire bon parfait na collaborer peut-être parfait ko tsangai na solana na mende na solana nani kisa zobo mususu kam nani comment nani boshab na o mususu nani zobo ba utobera na me kanyama mwaza fasi kwa ngubu yebta ko tsanga na contact na bango azo abali mona c'est collabo de parfait ça ata mwembe collabo mwembe ok bon pasteur ce que tout comme pas tout ça l'émission nene lobby peut-être donc les lions à large au moins la question au moins l'émission ba lianga na Congo Flash pas à Johnny Image TV et puis lundi na ko ma Paris na neti na Lyon na obuka ko na délivrer parfait le parfait ça d'accord bishop du problème 30 asa ba ko délivrer ko na Lyon donc asa na Lyon ok na wala ndeti na Lyon ah bon donc baza ba ko délivrer ce que moi si oyo yo lobby pesa ka prophétie Marie Missamba kufi bobo mama olobi a délivrer Marie Missamba mama na kufi so ndenge nini mama la kufi sali na mama mingi yo so msela nzamba sa msela nzamba lokola yo comment c'est ça oko délivrer te msela nzamba na boy na nga oloba bino za so na lobi na meminga te no ba so na lobi msela nyanga ndimo kimu mama wana a lekaki na TV alobi ya Missamba pour Marie Missamba aseko akufi kwa menga na to na yo ndio mtu mama na kufate maman Ntumba Shaumba fo la muka parce que mission akende na Kinshasa asala muta okufa kwa na kufina Kinshasa ta kufina rien oui bien sûr ya on a lobité maman omoni maman Ntumba baza ba maman oyo batali boso ba banda ba aventure na musala nzambe atombokela musée oyo ayiba lupango ya nzambe malamu ya musée adi na bala ba mela lupango musée alakela ba mabe musée adi na bala kufa na souci ya maman et maman na ya na France ayiba bana basi ebele ba bijoux avant maman olanga bano yiba ba bijoux a copier maman ya mona to ka ba église baba asaba accès belé ba fondation belé maman na yiba raté na Kinshasa non ayiba c'est une voleuse maman olanga rancho azam ndoki azoboma ba tebele tala ba preuve tala ba to ba toma lokufi ba to ko ba Mike Kalambai ba robonga te na vie kindumba likolo maman olanga taloka
tala bato tout basambela aussi oza bato badétruit Congo eza mama olangi na ngwana bato ebele ngwanda bapareko ouais azobundela moko azobundela Hippolyte azobundela moma Hippolyte kana non en passant ngwanda asalisi conclave balandanga nga moloba tosala état généraux ya bacombattant bango bawelisi mais bango bakoorganize yango te parce que ngwanda asali plus de 10 ans na combat abambata libanga te na Congo okesala conclave ani mais Maman Ntumba normalement soki eza la seul pasteur oyo akodélivre mama wana asekwa ezaka Tchatumba bobondela Tchatumba omoni Tchatumba lokola aza na onction ya kindoki ya bakindoki na ndenge andima na basa bato na kindoki wana esprit ya gegela nango kaka ye mutako bokangama na Tchatumba abondela mpona mama wana sekwa donc otuna nga so masolo ya mama wana te nayebi kake na lifelo mpo boya koloba yo yaka kaka koloba mama wana ake na lifelo soki botembe Tchatumba bondela mpona sekwa ayebisa biso soki nga nazokosa non nalobi bien aza pasteur gege aza sorcier na bakisi oyo soyebi te mikolo bato basala bamiracle sont des sorciers bible elobi ke na ntango na suka bato bakosala bamiracle koleka meme oyo ya nkolo me nkolo ya suka yesu aloba nayeba bino te lelo oyo olandi te Léopold Mutombo abimisa bato bamiseleki te akozwa mwa mwasi mwa mokuse alekaka na Congo mikili mwa mwasi oyo c'est une flatteuse na kosokipe ne lobi na osala émission na répondre bango ke Léopold Mutombo aza mosali na nzambe solo asalela bato bamiracle et pourtant eza na verset biblique moko te na bible esika ezolakisa biso yesu abimisa moto moseleke te oyo yesu abimisa bato ligorolo ezali kindoki ya ifo yeba ngo ntango na koloba so bato baloba baluba babotamaka na kindoki banda omwana biso na bato bandoki mpe bayali bakongo ya bandoki bayali bashwaile ya bandoki bayali me ya baluba ya grave oyo Mutombo azosala oyo ezosalama na bamama Ntumba Shaumba ti ndenge ake c'est la sorcellerie et nzambe afuti bango bino baoyo bomikomisi bamama pasteur babishop yango nalobi te baoyo bamikomisi bakeba nzambe azobeta nalobaka yango deja nalobaki ane oyo nzambe akobeta basali na nzambe ebele na bamusicien ti sikoyo tozelaka kalamini te boyoka mpe Kwatra Koraman oyo azali bongo musicien gege kalamini te joana bakisi na ye oyo asala akomi na suka kalamini te nga napesi Tchatumba puissance te nga nalukaka Tchatumba mpona délivre akimaka soki oza numéro ya Tchatumba apesaka na bengi ye ezala Tchatumba ezala walesa bakimaka nga mpona kodélivre bango alors Tchatumba c'est un sorcier Tchatumba aza na misala mabe alors na kati ya misala mabe lokola aza abanda koloka banda bomwana e aza ndoki aza na pouvoir ya bandoki ya kosala miracle wana mpo mama wana sekwa boluka Tchatumba Tchatumba aza cor akolidélivre moto estce ndenge parfum lobia lumière na télé kosimba te mais banani baosala bamiracle boye bo bamiracle walesa asalaka eza nzambe walesa soki tembe benga ye edi bawelani na ye edingo moto bawelani bawelaki edingo akosa andimaki walesa adélivre ye walesa abotoli ye bakisi ye akomi évangéliste ameme na poto imagine toi soki edingo andimaki baye na salle nini ya Paris ou bien ya poto elingaki eboya bato mpo edingo akomi pasteur atiki bakisi eza manipulation c'est la même chose ndenge na uti tala vidéo mo batindeli nga mampata ya mwasi ya wera azoyemba banzemba wera sikoyo aza pasteur ya ndenge donc bokanga frère Patrice baya bafati eza famille ya besco parce que soki mampata aza pasteur wera fo atika musique po lumière yo mo uti oloba lumière na molili ezala esika moto ndenge nini pasteur na ndoki balala esika moto so bana na nzambe combien oyo baza miso kokufa balandaka mwasi ya wera ke azali mama pasteur ese babosali sacramento batuna bana ya Jamaïca papa ya mampata azalaki na misali asalaki proverbe 30 masolo ezali ebele ezali kaka flash eza na kati ya bayemisio balianga ndo tokosala émission ya monene lobi na proverbe 30 bokomona yango donc émission ya monene live ya direct na émission balianga ndo ezala représente na Congo proverbe 30 sikoyo Moïse Katumbi alobi ke tokende na nini na baélection
topimisa Kabila politique ngando pe na Kabila na malembe Félix Tshisekedi akiko s'enrôler tant que nous to bobinde ya mboka est-ce que bakabwani baza place moko vendele na ngai biso likamobo Moïse Katumbi a congolais mais on va se bailler qui va pas aza étranger maman n'est pas étranger maman nazaki boy na ndako ya papa ya oyo anda comme premier ministre na katebe katoto zo comprendre Moïse Katumbi aza congolais Moïse Katumbi azali zambien juif et Moïse Katumbi azali ami personnel à Kabila aloba bien akotrahi Kabila te alors mutuno surtout oyo sabino que Moïse Katumbi aza prochain président Congo Moïse Katumbi aza aventurier parce que Moïse Katumbi azali na habilité ya kokoma président na Congo te constitution Congo zo ba pose à la kokoma président na Congo il faut être né de père et de mère congolais Kengo adondo kokoma président na Congo te mais après sa candidature il y a aux président na Congo avec audace Kabila Kanachin aza de père et de mère Tutsi akokoma président na Congo te qui ça Vital Kamerhe akokoma président na Congo te parce que aza Burundais Rwandais Robert Wape akokoma président na Congo te parce que azali Rwandais Tutsi alors Batu ndenge Félix ake ko s'enrôler normalement Félix a eu bien élection exacte et puis mboka o eza occupé bakena na élection te parce que ceux qui président za Rwandais ba généraux ba Rwandais mboka oyo eza sous occupation ba banana ko bengana ba étranger si mabiso na biso to vandi toke na élection mais tant yé azo kende ko s'enrôler c'est clair azo jouer jeu na bango c'est clair il faut ce que botu ne ba foutir combien parce que ebemba papa no bakundi te bato wana baza ba Rwandais bato wana baza ba occupant ba journaux ba presse ya monde entier ezo révéler makambo nyonso bango basali na Congo ba généraux ba poste nyonso tout eza occupé par des étrangers yo que nous s'enrôler pour nani ça veut ça gêne bango pour faire 30 pour tout clôturer monsieur to continuer développer les rondins large pour faire 30 asa mtu nani ta parti politique nini pour être kumisa nani alingana nani idéologie na weza nini à part makambo yo que nous allons côté parce que nous on critiquer ba tout yo na ça na uti episobo quand un pays est sous l'occupation on commence d'abord on doit commencer d'abord à chasser l'occupation on ne peut pas parler de tous les partis politiques doivent être dissous donc on va discuter non na yo na pas moi na honnête nazali combattant nazali congolais na sala politique na yebi kizande moi ba parti politique nous surtout faut à la dissous et comme ba résistant c'est là si bozo bunda na minduki na ba nyonso poto boma toto récupérer mbo après les toke na élection bon mutu nyonso tout akoye sabino ke toke na élection mutu nyonso tout akoye sabino ke to sala dialogue na occupation azali partie prenante ya occupation donc proverbe 30-30 ça membre parti politique te proverbe 30-30 ça pasteur ya Nzambe révélé par Nzambe et puis azali combattant résistant alors nazali président et à fond pour la libération totale du Congo donc mais bayaki abasalaki Genval biso zara tu vas contacter nous bango boza te na tuni tant bayaki awa na 2016 bayo sa Genval ba congolais baza biso ba combattant yo mona ba combattant ba kende kuna ba kende ko diembela baya ba obenga ba nani ya Brino bango nyonso tu bakende mpona baposte ngai nde naza boye Kabila benganga bapesa na poste na boya nakendaka Congo te leki na nga propre akufa bakunda namona elongi namona place bakunda ete bandeko na nga batiko kufa na nsima namoni place bakunda bakamarade na nga bajunes na kola na bango bakufa na ofutela bana batikana na maboko na nga bacharge namona akenda te parce que nayebi ke mboka eza sous occupation tokendaka débarquement ekosalamaka Kinkester akufi bakundi c'est mon oncle et puis aproprisanga nazala te nakenda te namona ebembene te namona ata cimetière nete donc biso bacombattant futo bunda tobenga na occupation et bato nyonso to bazosala jeu ya occupation peuple akofuta bango tofutaka bango parce que toza mire toza so bana mikete toko comprendre ba jeu mutu to azokende ko s'enrôler mutu to azobela élection
mututu o azobela dialogue ou akenda dialogue ou atika Kabila a glissé une année ou a travaillé lokola ngana za mutabandu batabandu nyonso tu baza batapalo ngai na yana poto kwa mutapalo na binisa ba parents na ngaba ke mesu na palo te parce qu'ils zenga a décevant. C'est une aventure. Et place tout au kutaka bango atoza na chaise roulante les to délivrer mboka to libérer mboka batwana ba koleka ozaba batu na omoni na mboka France na ngambo tango ba allemand ba yaki ko équiper mboka ils na ba français ba comment ko travailler na ba allemand ba benga en 5e colonne botuna mukolo débarquement général de Gaulle na ba français o ba libérer qui France ba sala ki 5e colonie awa siko to benga ba journaliste ba internaute ba député ba minaku ba boshab ba toana nyo surtout bino oyo bozo soutenir ba rwandais o ba congolais tango to kokanga Kabila bokima elongo na Kabila mwana mwasi oyo Noela Madinga afingi ba combattant akima na Kabila zoba oyo ya nani télé 50 Yemen en Afrique Yemen en Afrique bien que Yemen en Afrique akima na Kabila bazoba nyonso tu oyo batambola oyo bakumisa Kabila na TV bakima na Kabila parce que ba to Mobutu to okela ba mawa mais oyo ya Kabila ba subir sort ya 5e colonne oyo ndenge salama ina mais Yemen en Afrique na Kabila na kanambe aussi ba société na kanambe état libisote mo benga na bango déjà donc état libisote kanambe buma et ça soka olia bango soka obuma bango ngauna osepela ba kufa avant kanambe parce que leto kozwa kanambe na bango oyebe opération mwana mpuku kotele na lidosu on a bien kokalinga ye na mafuta mbila elela chololo pilipili na mungwekwe ebo na sumuki David abundeli mboka oyebi David aboma Goliath ya Bible David azaina prophète ya Nzambe Samson oyebi Samson abeta ba Philistins aboma ya na Bible mais autant la Bible bien un vrai serviteur de Dieu faut abundela mboka na parce que Congo c'est notre héritage Nzambe apesi biso héritage wana omoni biso ba Congolais il fallait tous à l'eau à cohésien. Tous on a poto 2 semaines, tous là la beauté la lix, poto on a coltan, tous on a diamant, tous on a news. Paul Kagame a mon tout mouké le la mousselekete, n'da comment vous avez bon on a biso. Ba Rwandais bazoti na bango na poto ba otanga le ba Congolais. Talanda ko ba oto la sanda ko ya zoba nyanga na kata ya Janet. O ya za mwasi mazani le ngabasiti. Nda ko azana château ande mwana na mbonga ba Congolais. Une Rwandaise tuti oyo azata na chance à kobala te azata na chance à kobala te nzamba pimela na kitoko na nyonso mais likola bomengo na biso aye ko soma villa nyango etibongi biso ba passer ne to vanda wana po eza bomengo na biso mais nzamba otuna biso olobi na pesa bino nyonso bo ba finir net na ngonga oyo Kabila to leli trop ba Congolais ba comment osala la kopesa information Kabila salibo Kabila sa toleli trop to mwana mobala lela to komi na ngonga oyo futo boma Kabila na Rubé wana batu na bango nyonso to li paté eso Kabila na 8000 km non problème yani il fallait to sala état généraux ya ba combattants na état généraux ya ba combattants na ndeko na ngai soki to zongisi liwa na Kinshasa muto kola André Gimbuta eza facile pour na bomai na conseil ya Zaiko akufina ye na nyoka longo na batu tuba le ovimba ensemble mutu loko ya Rubero po tout so to côté na ndako na zana kamo bimba ya ba Rwandais bazali pa na ye to bomie na batu wana nyonso tu kamere to bomie na epa ya makango ya JB place azala moi ça JB moi ça ta JB place à loko Taliban soki liwa ekomi na kana ba respecter biso mo si longtemps oyo ke papa Tshisekedi ba watu ba bomai Kabila mutaboma Tshisekedi a utilisé ba Congolais donc toza na classe politique té toza na ba pasteur té toza na ba zoba ya ba zoba eza ba Congolais ozomona eza ba zoba tala mutu lokola mwasi lokola kisa Grâce Mbisi moi sona vraiment les biso to aki ba gentlemen toko ta ba conseil moi sona c'est moi sona mutu ko na bolinga ko pusa ta pembena. Mais comment les loba pasteur ba Congolais ba comment olanda zoba ndengwa na mwasi moko aza bien te eloko moko bien na nzoto nezate
asakana na ba Congolais abetsa batu mabako batu pe ba Holanda. Comment? Vous les avez proverbe 30-30 na émission Baliangando Denzel Kinshasa après sur Mbote alors bi proverbe 30-30 Mbote à trop Mbote Denzel Kinshasa à ce pire temps on va pour le parler donc Congo Flash après sur Mbote à trop proverbe 30-30 tout ça on a parlé dans d'autres comité émission kafu ya minene so ba kabasuka base à lobby proverbe 30-30 et puis net ah ouais ça chenga na somba na ola somika na locataire na propriétaire donc là ça monte nous pas on a na mikili résidence na locataire na so income na PDG compagnie na tinda ba conteneur na conteneur pas canal non na koma otinda na Guinée na Congo Brazzaville na tinda bande ko na ba église ne na idara Kinshasa na tindi ba plan ba pesa ba pasteur ba pesa ba bola parce que so inza ba pamboli faut pour pambola bandimi oyo na ja ba pasteur te ba sena ba dimba na pasteur ba pambola ba bandimi les gens ont un problème au Mukanda, aux avocats, et bien on a foutu le monde. Mais il faut avoir des preuves que vous avez un problème avocat. Boyoki, proverbe 30-30 na kati ya London, na kati ya Manchester, Baliangando, aza na kati ya ndaku ya proverbe 30-30, l'obus, émission mounene koza long et à large, donc vous partagez mission, Denzel, partagez mission Oyo, proverbe 30-30 à l'obus qui Chatumba, akene ko relamuisa mama Tumba. Mama Tumba, Shaumba, Chatumba qui nous relamuisa, Chatumba, proverbe 30-30, aza kolukai a délivré. Vous allez message à proverbe 30-30, donc le tiré mission Nabuso, proverbe 30-30, bon, ce que yo va nous condamner. Maintenant, parce que position de la musique congolaise, position de la musicien congolais face à la réalité du pays. Voilà, Batupamba. Batupamba. Babissé na biso Batupamba. Comment ça? Batupamba, implication exacte. Les gens viennent à biso Edu Yenga. Adu Yenga. Aimbaka. Attendez Mukilo Gebalo. Nous sommes dans les années 54. Vous avez ça c'était des musiciens engagés. Nous tous ça sur les musiciens engagés. Quand on pas mbora mo pao, o nani, mo pao ni no yo mandi o senga. Mo tongi vina bino na senga. Musique congolaise c'est la mendicité. Les musique mo pamba, il y a jamais. Ce sont des rappeurs qui l'ont coincé. Sur auquel va pays de l'Ouest, c'est la musique engagée. Oh, alors va musicien sur Babouda Alpha Blondio mon Mélidiam, il est engagé. Azo révolutionner le peuple, nous avons quelle musique? Nous avons musique à Pamba, il y a des bêtises, il y a des discussions en Latina. Les années antérieures, il y a des côté à la cache. Confina, Nanyo et tout un. Mamba Boussoba, et tout un. Yangona Yangoé. À l'époque, il y avait encore une dose de l'État. Les années de l'État n'existe plus. Bakota la prison. Batupamba. Et moi, j'en appelle même aux Kinois et aux Congolais, tout bête à musique en Okara, tout que la musique en Ouad. Donc, dans la même idéologie, dans la diaspora, oui, même idéologie, je m'en fous de la musique congolaise. N'a aucune musique, n'a aucune musique à profiter, il y a Zaïko, n'a aucune dans le sang. Dans le banc, papa m'a coupé la guinée matanga. Son implication était nulle sur le plan social. Dans le banc, n'a qu'une matanga. Vous comprenez? La musique congolaise, n'a un gouvernement yosoé et drainara. Ceux qui sont engagés, ben va changer ma camoufle. C'est de la foutaise. La musique congolaise a échoué face à son engagement. C'est la musique des salons. C'est la musique qui a pambala pambala. Vous comprenez? C'est cette musique-là qui est en train d'entretenir la dictature d'ailleurs davantage. Ils ont abruti le bateau. Ceux qui papa, ceux qui maman tenga magate, maman non tenga maman, maman ne soit tenga mate, maman la binom ta tenga ma. Fabrica ça, c'est moyen maman non tenga ma, maman n'a tenga mate. C'est une femme juste, sage, azena maman tenga mate. L'obaga maman n'a tenga ma, cause quoi engagé par maman ne sauter. La femme c'est une valeur. Yo no yemba c'est pour ça. Ceux qui maman tenga magate na linga robotate. Ça n'a sens. Vous avez pas pour la banane yo. Tout pour la maman a beauté, on a tenga magano yembe la ganzembo. Tout pour la maman nyos. Tu vois un peu la bêtise de nos misères. Yo mon am taleki na TV on a dans bon. Misère congolais dans bon. Misère congolais bota dans bon. Azate. Wa miganga ka soki mo pa, soki patron de misère nani. Otongi ndako na soki voiture les patrons. Misère ni na maza industriel o. Asalata asalata compagnie mo amiliki. Asatala nina. Bazanga ba mandiante. So venir là, montre-le là, ça va montrer là, dans ce pays là. Sont des mendiants, des petits messieurs.
aucun musicien congolais est grand. Dieu Luambo est grand. Luambo a chanté la musique engagée. Vous avez un dondo balala bapongite pour Luambo. Vous avez un mokolo tonga. Aboto tala métaphore. Quelle dimension intelligence. Mokolo tonga, abotoli tonga, sans tonga na nini, atangi kombote. Ba lobika les X. Tu sens l'intelligence. Oh les loyo. Bazombe ba bêtise. Ba diso zangati no ba kangaki, betangi mwana mwasi. Oh ba fingana ba ona bango. Bazolo ba yenda le kikingandi. Non, il chante des insanités. Paix à son âme, King Kester Menea, qui n'a pas chanté des insanités. Paix à son âme, Luambo Makiadi. Paix à son âme, Grand Khaled Jeff, les grands maîtres de la musique congolaise. Oh, tout va tikalia, bakokufa bakokelekale tu milinga. Mutu azui chance za papa. Oh, batikalia, bakeba na bango. Misusu no ba ozoga mamoro na morgue ba lekisio mamona na cimetière contenir un comportement salité. Na nani misemo zo ba ofanga na banda oza po futela. Mais yo banda vina ko futela. O banda vina ko futela. Do yo zo sala na ba locataire. O deki dans une émission, nous sommes na fana na banda maza locataire. De choses à la bande, il faut savoir le pang là. Vous avez locataire. Tant qui vous sent à résumé à moutou. Vous avez tant qui vous sent à résumé à mission. Dès qu'il a été voilà, nous sommes à la bande, ma fouté la rate. Vous foutez les amis. Yo bandi fini au fouté. Bah tu vas avoir conseil, vous avez le pang en yos. Bah ça peut pas fouter. Voilà le niveau des gens. Tant la bande dans ma zone. Nous lançons un appel aux Congolais, pratiquement aux Quinois, tout qui passe sous mes citoyens, tout qui passe tout qui passe qui peut musique tu vas boire qui non qui va nzebo non qui fallait à boire qui non qui héritier à boire qui na senga bangote na senga bangote mkolomote na ndole la musicien boire engagé voilà boire la banzembo za engagé ndaza bezo ba boire na banzembo il y a l'engagement vous comprenez mokolo tonga okotonga na nini ça sont des chansons musique c'est kufa so ba boinga parce que ils comprennent, il y a une montée de leadership, un nouveau leadership, un nouveau discours. Vous avez l'élevance. Mais le Emmanuel Macron. Sarkozy. Sarkozy. Sarkozy va misser Bawele Lango. Il y a Emmanuel Macron to Boui. Bango Bawele Lango. Et puis Bakombo Biso Mpesa. Comme moi c'est Daniel Saf, non Mpesa Kombo. Bayen habitué, ça va zombo. Bazombo Tselina. Oh. Après si misa yemba bazo monga na bezo ba yemba ngate na yebana déjà lelo na yebani ko leka ba mise belé so Daniel Safabi ba mise na biso atie conseil na wera on na atie conseil na Daniel Safu conférence ne abat ba autonome pas Daniel Safu il représente plus rien au pays ba tika bato pamba ba leka la TV ba lobaka na ke na so ba conseil na ils sont l'impact nani akolanda su mise bibi ninga zala kala ba King Kester Menea ba papa yemba ba bolanda bona nzela. Oh oui, dans son Ojibeza du Souté. Les gens ont compris. Ce sont des petits messieurs, tout comme ça grand. Les gens ont compris. Le lot, tout ça a besoin d'engagement. Ceux qui le lot Jibé, oui, là, bah, peste pour le Congo. Batuboni ba Olanda ba. Batuboni ba Oyokaba. Peut-être ils ont peur de recruter dans Makamwango et puis Bakar les bandits, et puis politique. Mais il fonctionne à Daniel Safo. La politique n'est fonctionnelle. Là, c'est politique est fonctionnelle. Politique africaine, tout le monde. Il faut que le bas, il y a un journaliste. Oui. Il faut le bas que, oui, mais dictature, nous sommes en pleine dictature. Pour nous, nous sommes en dictature. Nous sommes normal, il faut banga. Au banga quoi. La liberté s'arrache. Nous tout le monde va appeler ça la liberté. Qui est ce musicien-là qui s'est levé pour la cause de la communauté et que pouvoir en place, il va dire qu'on connaît ce peuple de Tiki. Vous avez pas tout pamba aujourd'hui, qu'on se le dise. Tu pas bango kala. Mais tu approches votre tanga, mais tu vas en voir tout pamba. Les musiciens congolais ont échoué face à leur mission. Vous comprenez? Ce sont des éducateurs de la masse. Mais éduquer massité. Par contre, même masse na kobo, na bunyama, na buzoba. Na buzoba makasi. Donc nous dénonçons ces musiciens-là. Hein? Sans exception. Merci Daniel Safou. Non, pas musicien congolais, on pas la personne à 100 francs. Jamais na copie aucun musicien congolais n'a l'argent. Mituko comme ça au Gunter Balao, Yarananine. Même ils sont des voitures volées en Europe.
sont des voitures bana mbongo te sont des complexés yo tata bano yo komisa jeep no songo okomisa ndako no tongi oui on a le pan on a un locataire mais tu es un petit monsieur mon frère la vraie valeur c'est l'homme les anda coûter sa voiture te et yo quand il a siècle nous avons komisa matériel on a mon pao soko lingoza la danger implique toi na communauté salande tiba rappeur ouest africain baza engagé na mambamboka na bango yusundo bazanga wana grand prêtre yo comparé yusuna mission nationale ba Alpha Blondy o comparé na nani mais makelele ngai na sombibo mbala oyo yaka dunter yaka na nioka tokena biloko na on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'un engagement citoyen, civique. Une musique qui éduque la masse. Pas une musique où vous avez la basi. Vous avez la maman. Vous avez l'apologie et kobo ya kindumba. Ça nous oriente dans l'idiotie, dans les bêtises. Une musique qui tire le peuple vers le bas. Coup de chapeau. Ingeta. La bino diaspora. Oui, bah, moi, que biso va tout le temps comprendre, on a plus besoin. Des musiques à beaucoup finir. Nous allons rendre la vis-à-vis. Ils ont rassouté. Ils ont rassouté. Bah, comment reforcer. Ok, il y a un professeur de l'école. Professeur de l'école, vous comprenez? Tous ces musiciens qui tirent le peuple congolais vers le bas, ils seront sanctionnés par la divinité. Et par l'opinion. Déjà, ils sont sanctionnés. Bah, on va représenter l'eau. Nous là, tu bilan na mine na basapatou, vous représentez rien, zéro. Peuple congolais ça comprendre le binoro. Là on va somba sur la musique. Nan zalo to zana. Mutabisi gido là na ka sombi soki album soki nini, yo soki nini. Rien, mutaza soute. Yango moni ba mo. Hein? Ba mo ko so mo ka bon, ba be ngoni. Pirate. Ba mo pirate ba mo. Bazon di mate po ba moni poso a pemba makanisi mundele. Oh, nokande fungulia o kuta makila moko ya moto. O tikin. To za ba congolais pire. To za mon paya côté. Bakati saka ebale pona elengi ya mboka te. To komia pona mpafuka. So ekoki to zongi libela ba biso. Ba mundele ba yo zambonga ba po zongi. To zongi un temps to zongi kuna. Po ba mundele ba mystique. Baye bango libenza baba songi au beti mulongo busali 3 heures kono bazo yebisa je suis désolé désolé wana ezopesa kanda moko makasi ba donc vrai chèque de danger tozala ki bana miketo komi laïbo toi ba congolais pire famille non franchement ça la sporting non franchement je suis content de vous revoir. Hein? Oui, Bobina. Quelle est la liboso à l'éloignement? Tu es en face de Nabiso. Tu as Sabino Villa ya Monene. Bota la Ndako. Palace. Ndako bébé Zali à Nan. Pour un député national, il n'y a pas Batala Ndako. Bota la Ndako. Ndako ya Jeannette Kanambe. Jeannette Kanambe déshonorable. Occupant. Député national. Ba vota yete azala hérité mais nommé au monde ndako asomba na salaire ya 6 000 euros bandeko ataku tongo basala asala économie ata balobi ke o alukaka menuisier moko asala kesi abomaka mbongo ya salaire akele kosomba château ya modèle ya boye na moins de 5 ans château ya modèle ya boye bomone bazo piller mboko ya bino toyi komona villa château oyo na yebite et comment coûter à ta valeur et beaucoup finalement des soins parce que c'est ont déjà mis bande ko ba moni na ba caméra partout donc awa quand ils sont na poto na depuis na yawa na poto na mona ka ba mira et suka ba clôture mikuse po muto akota oyibe loko nini okota oyiba loko na ndako mais ba tie ba caméra on dirait Sarkozy mtafandaka awa on dirait Macron on dirait Élysée donc ndako yo l'équipe ndako oyo palais présidentiel oyo président mboko ya lalaka oyo place Macron so fanda ndako eleki wana munene député national déshonorable qui part na yebite peuple ya ndenge nini oyo mosoka ko telema te en tout cas no monopoliser parole te
voyez, il y a un corbeil, et son, château. Ça, c'est un château. Donc, ils ont des millions pour un château. Il faut des millions. Alors, le peuple congolais a souffert un groupe de gens. Bafandi, pour te battre pour lire na bango mbongo wana. Jusque là, na suki nanu wana na pesi maloba na mama Magi. Yo mo to tema liboso ndako ya château, poto la kisa quel niveau. Kala nom. Un simple député national a osé kosomba ndako awawa. Ata vumbe kotala nanu pour quelle économie. Biso akuta po somba ozota crédit à 60 000 à pamba, c'est toute une affaire et tout. Pour voir la fiche de paye belé, osana congé, osana bamakambo belé belé. L'État la union son a facilité donc baki ko don dans la biso to lali ka pongi boyi to lo baki lo côté pepe mumato vanda ka boti to comme na niveau ba ma eni comme un problématique na robinet. Imaginez-vous na mboko toza o ma eni ebimawa. Ma eni ebimaka na robinet, mais ça tout est scandale. Mais bon raisonner quand même. Merci na soukisi wana ingeta. Si je dis jour. The people in Congo, you are genocide. The Congo people suffer because of you and Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, that's true. We don't need you here. This is a liar. He's a criminal. United States can kill me, they can put me whatever, but this man by here is a genocide. He kill the people. They bring people, they rape women in the Congo. American people supporting the criminals. They kill 15 million people in Congo. Our mother rape. The young kid kidnappers. You can believe that when they do to your son, to your children? These people kill the people in Congo and you call them here to kill the people? More than 200 million. And you call the police? We think we care about police? That is the resort. We care about our mother, our children, our land God give us. These people, they kill the people and Kabi, 2006. Therefore, it's not from Congo, it's from Rwanda. They kill the people. And you guys supported him. You think 15 million people die in Congo? And 3 million women has been raped since. And you guys support these people. You want to touch me? He was in the parliament. You think we scare police? If you're so popular, how many Congolese in the room to support you here? Where's the Congolese? How many Congolese in this room to support you? If it's the Congolese people. If you're Congolese, how many Congolese people in this room to support you? We come here to stand up for this idiot monkey, stupid. He killed 15 million people in Kabila. We come here to stand up. The democracy come here to stand up for the people. You did that. Come here, come with me. Congo people, we don't need this man in Congo. How many of your people need to support you? How many? You'll be just in your family. Trust me. Sir, if you don't leave, I'm calling the police. You can call the police to arrest me. For my country, I'm going to die for my country. Like they keep 15 million people. For my country, I'm going to die. To evacuate your room. Okay. Whatever you can do. Whatever. We don't need these people in Congo. It's a big genocide. I need everybody to evacuate the room. Thank you, sir. Thank you. We cannot live. On ne peut pas laisser des criminels comme Vital Kamerhe venir nous mentir ici. Un criminel génocidaire qui n'a pas d'identité. Comment tu peux faire ça? Toi, tu es congolais, toi. Ne me touche pas. Toi, tu es congolais pour supporter un type qui n'a même pas d'identité. Un type qui n'a pas d'identité. Tu fais ta identité. Comment t'appelles? Maryse. Maryse, tu étudies où? Au Volcan. Tu as quel âge? J'ai 4 ans. Qu'est-ce que tu nous as préparé? La récitation. La récitation. Laquelle? La paix. Tu peux réciter, tu es prête? Oui. Commencez. La paix. Pourquoi la paix n'est pas au Congo? Toujours la guerre. Toujours la guerre. Les autorités congolaises. Pourquoi tous ces désordres au Congo? Nous voulons la paix, nous haïssons la guerre s'il vous plaît. Nous sommes fatigués de vivre dans le désespoir. Nous devons bâtir le Congo de demain. Nous naissons dans la guerre, nous grandissons dans la guerre. De grâce, nous ne voulons pas mourir dans la guerre. Nous vous remercions. Merci petite.